ok pale jambo. Ok pale jambo komale, ok pale jambo komale dede, ando se kaolo makude. Ok pale jambo komale. Moutabimana Jean-Marie. Pourquoi Bokomiti na niveau bo exposé Jean-Marie? Dans tout ça, c'est que Jean-Marie aussi n'est pas sérieux. C'est que Jean-Marie pas sérieux. Parce que comment il y a que moi ça batazana mobali nanda. Mais pourquoi aussi elle a pris le message que moi je parlais avec lui pour envoyer la fille? C'est ça aussi le problème. Tu comprends qui ma copine? Na ma copine wana ya yebinda kuno me yo yebinda kunete. C'est ça? Nganda kunaye na kotanda kunayete na suka na 7 ans papa nanga kufaka abenga. Donc vous avez ma connaissance, vous avez ma copine ma connaissance. Je pourrais dire copine ya za omoni copine ya copine que bobeta na kati na copine bosaka tout ça. Na musu ezaka ke bosaka ke camarade mo bosa confie le quoi moi familiariser mo comme une sœur et tout. Tu vois comme les parents on se connaissait. Tu vois dans ce sens là. Et le ko kangisa biso makasi tu vois ça la groupe moko ya anniversaire ya surprise na mois d'avril. C'était elle qu'on avait commencé les surprises par rapport à elle. Comme elle est de moi, elle est le 2 avril. Abota ma même date avec mon père, le 2 avril. Si Moutasuka en décembre, c'était moi. Tu comprends? C'était moi. Mais tant que Jean-Marie a mon aki photo à Lorraine et pas na yo, à Tunyo Soboye Bani, yo lobi oui. Mais du fait que y a Zaki na relation d'Anna Lorraine, pourquoi est-ce qu'il n'a pas arrêté à stopper qui que ça le côté pour éviter? Je sais pas. Moi, pour moi, elle m'avait dit, c'est comme sa petite sœur. Elle a petite sœur, elle m'a bien et tout de tout. Yékouto, maman, wana telemira fi wana, oh moi si wana, oh moi luki makam. Elle m'a fait croire comme si tu vois, ngana sna vala nanda kunanga bo asal tama comme beleza lo beto tika to vanda, tu vois. To tika makama obeye belé et moi na minute ko ngana je n'ai rien à foutre de personne. Nina lo baki yango. Tu vois, Judith, histoire baloba na Congo ke basi ya poto bakendo luka ba député na kin. Eza par rapport à l'histoire na binoto lo beza réel ou bino bon considérer Jean-Marie Ndetinga dans ça na McDo na poto. Tellement ezebele moi je n'ai rien à foutre dedans. Ngai eloko sali ngai boy parce que comme akeko ibisa copain nga makambu. Ya ye a lobby n'importe quoi. Quand on est pesinga ngape exploser, c'est tout. Tout comme bon. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec deux femmes qui ont des engagements. L'autre, elle est mariée, l'autre, elle a un copain. Mais au milieu de vous, il y a Jean-Marie Lukulasi, député national, qui lui moi, aussi de son côté, c'est un homme marié. Moi, j'étais séparée avec mon copain. Je t'ai dit, moi, j'étais mariée, 17 ans de mariage. Ah, donc à l'époque, il y a une connaissance de Jean-Marie, na copain, bozaki na matata ou bozaki séparé. Landangaï, na vanda 17 ans de mariage. Mobile, on a le copain, on a azwanga na libala. Tovani na 4 ans. Na 4 ans, on a compté 4 ans et qu'on a mois de juillet. Mais on s'est séparés il y a 5 mois. Il y a des histoires et je n'en peux plus. La fille est sous tête, on va dire 5 mois de séparation. 5 mois de séparation, mobile. Mais les 3 ans, je suis restée fidèle avec le monsieur. Na 3 ans de séparation, na 3 mois, 5 mois de séparation, je peux faire tout ce que je veux. Attends, on a eu 10, 20 et à 40. Séparation ou mésentente? Séparation, on s'est séparés, tu vois, il y a qui pensa. Mais c'est avec le même monsieur que vous êtes revenu, non? Oui, avec le même monsieur, on a deux ans, mais ça veut dire que vous avez une mésentente pour vos hommes. Il y a séparation mésentente, voilà, tu séparé qu'il y a 5 mois. Tu vois, on a 5 mois, toi, tu pouvais aller voir aussi ailleurs, tu pouvais pas. Voilà. Donc, non, mais les 5 mois, je pourrais faire tout ce que je veux. À partir de 5 mois, on a des places, ma kamamoto, tu n'as simanda comme linganga. Tu comprends? Et là, on a fait ça. À partir de 5 mois, on a été séparés, il y a comme linganga. Omoni. Si ko yé et soit disant yé fi wana yé moi ça toi c'est moi ça libala o azo lukelanga likambo lelo o likambo problème o ebimi boy pa linga talisanga ke amutu na yé ni balobaka ba solo la balobaka il est parti monter le monsieur la tête comme si tout ce qui est en train de parler comme ça ma comme ce loba ezanga mais pourquoi tandis que qu'est-ce que mobile nango que ko loba makambu o il a parlé trop de choses maman toza live na ko loba makambu souté il y a trop de choses qui est et lobami o sali boyo a fini boyo pour dire ça wana mangana o sala que lobi na zaiki na kanda na sali ba voice o droit de réponse nanga iza kwa lobi na ba voice monsieur ko na leto o ngana sali lelo so ozana ngo mais o ngana sala ki ba droit de réponse nanga o na expliquer makambu très bien
je suis obligé ngai bon parce que loko to wela ngana loba vérité muto to zo wela siko ezaye siko ngana juste wela nini siko na minute o mibali na bino ba oloba nini que ça soit copain na yo ou mobali ya ndeko mwasi ngai copain wana na tiki ye to muta luki makambo bomi ezali lié na makambo yeke koloba esali ke alors copain ngo tozonga na bokabwani lisusu voilà à cause de elle la fille bokabwani siko pona makambo ya Jean-Marie Lukulas voilà ya quelque yebise makambo et tout makambo belé et comme lobalanga comme si que to bimina ye bisu mbale to bimina ye to weli ki bomba siko soki ya yo atiki yo pa yoki makambo ya Jean-Marie bongo ya ndeko Lorraine o azana mobali na ndako position mobali yango ezali baye koyebisanga ye mobali ne bayoka ye mobali na oyoka mutu te ye so diza mama bakisi mama banganga banganga ye basukolaka ye aye atake na mobali na loba elo te ate bayebisi ye makambo mobali na ondima ye te elle est sûre de elle quoi mobali na ondima ye te tous les bêtises qu'elle fait mobali na ondima ye te comme elle est sûre de elle mitali ye nga siko soit disant ozofinga nga ke nga naza na mobali te j'étais complet je n'ai rien à foutre je vais faire tout ce que je fais et toi t'as un homme à la maison moi j'ai pas un homme à la maison je suis désolée na kosi zela nanu tika na ndeko mwasa loba so yo ye awa loba sou bien te so yo mati awa na makam na o il va pas bien muto lo mata makamwa ye makamwa na bena démarrer mutu nyonso na banga mutu te nde na lobi yango na banga mutu te na sina yebisaki ye lobi ngane to swani biso mibale oui à mon lokaze lombe soso na zaki na kanda je savais pas ce que je voulais parler et le jour siko député na biso national il dit quoi dans tout ça je sais pas il voulait pas que ça soit comme ça aussi le pauvre il voulait pas le pauvre parce que yo libale echo kufa et yo ozana mawanae maman mais c'est lui qui est censé voilà, c'est lui qui est le maître de tout ça par rapport aussi tant yo zo linga pe mwasi et là on y peut dire que ba message wana il était pas ma message wana bo solena mwasi ozwango soit disant o que no pese soit disant mwasi no akala pona mwasi no akala soka yo sambwisa ngana ndeni donc ça dit que ba message na yo na Lukulasi mtapesi yango Lorraine voilà. Donc ça veut dire que Lukulasi a toujours dans relation à Lorraine. Tout à fait. Bon, yo za ba message à Lukulasi te. Ah mais ce qui y a za ba message na yo pe foza na o ya ye. Maman, na tende ko na moi c'est pas bon. C'est trop maman, et un mouton solo là, je voulais pas que ça arrive dans l'état là. Ce qui y est, mais maman, yo zo protéger moutou oyo, y est azu ba conversation na bino. Ake kopé ça, moi si na ye mususu. C'est que yo comme zo bomba ya ye. Ya ye te fait bimate, nga za intéressé pour na Jean-Marie. Non. Nga na yende sujet au pour na Jean-Marie Lukulasi, un député aventurier. Un député qui n'a pas sa quéquette entre sa brigade. Dans ce point-là, moi je suis désolée. Assis à ma caméra. Nga oya ko mata, oya ko finga nga, oya ko loba, je n'ai rien à foutre. Pana yeba ki ke esuka boy. Tanga banda ozo luka makambo, tongo luka makambo. Yeba je dis nga pesa nga ka ba conversation à Jean-Marie. Longola côté na yo pesa nga ka ya Jean-Marie ye moko. Po ya pesi ya yo pa Lorraine. Na minito mama, yo père de mobali. Olobi kende na biso Lorraine a zipa nzoto makasi. Donc ye ata akena na Lukulasi, atake na mobali mususu, mobali na ndaku kombo Georges amona kané nyonso to wana te. Georges esa kota na kati ya mbilika. Mais maintenant, ça veut dire que ce qui change à Nambilika, c'est que Lukulasi pas à Kati Ambilika. Pour y moko Lukulasi à Mutabisimba Simba. Akutani peso ki na bisimba Simba. Barona bango bazo yokana. Babetio 12. Yo pesa nga kaka ba voice ya Lukulasi mwana mama. Pesa ka Lukulasi. Yo zo ya yo tika. Ya yo kutu neti nga ba conversation na bino. Koswana na bino o. Na ngo besoin te. Nga na ye pona Lukulasi mwana mama. Lukulasi batu ba mona quel genre ya ba député net bato kwa ba Lukulasi ba kokoza même pas ba député na mboka wana ba Lukulasi ba bato ba bimisi ba kuluna baza batu oyoyo usomona ngana edité bon peut-être côté mboka na tika nanu moi maman ba voice ya Lukulasi eza ou ezate donc bozo sola kaka yo ntozaki amoureuse yo mtozo tindela ye maloba comment ni to comment na ba système ya ba WhatsApp o eza nango ke moi j'ai déjà fait le système ba WhatsApp et comme que bo sola na bino eza nango 24 heures exprimé nango tu vois bo 24 heures exprimé de nini
message Oh, peut supprimer WhatsApp faut est yo pour moko raconter. WhatsApp mais pour ozomona te c'est que yo mtokendaki okendaki pa lukulasi yango ye a trahir yo pa mwasi na ye. Moi omoni ngai na minute oyo moi je naza nanga kutunele o moto oh je ya ko se justifier wana je suis pas dedans tu vois n'expliquer oui bato babe comment papa moi je omoni mobile ko linga mwasi olingi mwasi na lingi mwasi oh oui olingi mwasi conversation ça mais ça peut olingi mwasi ko bi que je sortais avec cette fille ça veut dire que après la fille tu l'as mis au lit botika mutakala ye patika mutakala bomona mutakala bolala ni wana obakena bimina mwasi wana mais oh les que bokomi na l'étape wana te okoloba parce que moi j'étais très fâché à quel koloba n'importe quoi elle cette fille là jusqu'au pas copain na minute so siko ya go seka ngazo balanga ke ndenge zabo ozaso ba boyu ezanga ba boyu ngate po ngamo na tiki que tout se discuter qui na mobile na tiki nga bina je n'ai rien à foutre vas-y casse-toi c'est tout na tout la télé ça demande que tu na 11h na midi na zimu susu pe na bisa ke pe na zape tout la te pas musu paza au moins c'est que bon siko yo soi-disant yo moko libala bukinduma na Londres pai Kishasa et pai atika fille atika basi ça on kande babane ba 6 bon moi j'ai un rendez-vous là il faut que na kende na répondre sous mutu mo tenenga bande makamuna yeko asisa on na kunati elo ya lingaki o 6 mais soki mukolo mona kolingi yo pona tour na yo omoni ke Jean-Marie Betio 24 ozana bezo bimisa ba audio tindela no mama Kongo na 07 51 52 78 75 ngana na bezo ka ba Jean-Marie mama ko kele mawate à moins que yom toza ke yom tokendo linga ye ya fundio pa Lorraine soki ye mom tala ke ko linga yo moi mama et que azu ba conversation na bino apesi Lorraine okolo kele mawate nga ya yo nga na kota batu te Lorraine na muta zuwa fimo azuwa eloko bomi ye zuwa atika ya buzoba soit disant qu'il y a solo kana basi à Jean-Marie bo soit linga Jean-Marie nizuki zoba ne c'est eloko sali za moi ça zuwa parce que moi je suis dans le mois de juin nga na ke Kinshasa na ke vacances na Kinshasa séjour na vivre na Kinshasa elle croyait que c'est Jean-Marie qui m'a acheté les billets qui m'a ramené à Kin akanisa ki yango zuwa eloni eloni zuwa sala ki pour on comprendre te Judith o mati penza de yo moko mobalo yo pesa confiance ata bokenda tina mbetu te mais boza ko solo la azui ba conversation apesi di kamu na ye mususu mais yo zo komba ye pourquoi parce que ba conversation est réciproque moi na sina ba camarade ça comment na commencé mais c'est sopan et moi j'ai une famille j'ai une grande famille nana ba relation kasi moi esopani yo pe verser tango mati awa olobi ko bombe lo côté okoloba siko Jean-Marie sambwisi yo pour Jean-Marie faut constater que c'est un homme qui se respecte Jean-Marie c'est pas un homme qui se respecte parce que si Jean-Marie bandait qu'on se respectait Jean-Marie il a deux femmes ici à Paris azana Blandine mususu na bosani kombo oh batunyo so bayebi Jean-Marie c'est pas un homme qui se respecte et malheureusement nous avons de tels hommes comme ça oh bakeno la pongi na parlement na fin du mois bazuka ba 6000 ba pesi bango na ba jeep po ba ko dondwa na poto awa ba ko luka basi et puis basi yango franchement bino mtu bozo sambwa parce que ba Blandine ba fali na ndaku na bango mobala taza mobulu na niveau nini tanke bango ba fandi bazana bango kuna te bino ndesiko na minito na ye Lorraine wana na yo imaginez vous donner aux gens imaginez ata tu million ya bino bo bima basa Paris si ba sambwa ke ba kendo luka ba député na Congo ke ba sala kaboye ba trompaka mibali siko bino ba mibali ngo bazwa ko sakana bino vous êtes deux copines un homme qui est marié il vient rentrer entre vous deux il prend tes conversations il prend vos conversations à vous deux, il donne à la copine ou à sa maîtresse naie pour ebimisa moto oyo. C'est lui qui est l'auteur, il y a des ordres de onyoso. Mais yo zo na live, ozo bombaye, ozo linga neti ku yo moko lobi ke yem taper si ba conversation. Mais ozo linga o rendre ye crédible alors qu'il n'est pas crédible. C'est regrettable, maman. Aux alozaki célibataire, maman, tu sais, quand tu te sépares avec un homme, 5 mois, c'est pas beaucoup. Parce que Zaki Mobalo Bofanda Kinae, 5 mois, toko bengango ba mésentente. Ba mésentente. Oso comprendre. Preuve ane boaki ko bongi ça après. Donc, dans la vie, faut pas être pressé. Quand tu sais que tu as des sentiments envers un homme et que l'autre mois est sali bo kabwana, tu vas pas courir tout de suite. Et puis, tant on y a posé quelques questions, ce qu'on est Lorraine, tu n'as pas cherché à savoir pourquoi il y a zoto non pour nani oyebaki Lorraine. Tanga tout Judith. Maman,
Parce que yo mon tolobi ke abonaki yo na photo na Lorraine atuni yo soki Lorraine nan yo lobi copine nanga siko yo pourquoi otuna est-ce que yo po tuna ki pourquoi so tuna yo Lorraine na tuna ki oui na tuna ki lobe nanga za pire petit na ye na tuna ki pire petit na ye après yo pourquoi que notre est-ce que yo pe na tourno que notre na Lorraine que Jean-Marie atuni nga yo za nan relation na bien ezandeni omoni avant nga na tuna na Lorraine ke makambo wana Lorraine mulaya ko ebisanga ki ayoki lisolo na nga na mutu wana ye mutabanda histoire soi-disant aye ko tuna nga na bino o makambo o lobala nga na yebi yango te atuna nga une fois je n'ai pas répondu et la deuxième fois j'ai vu que comme s'il y a quelque chose nga le bino o mais tuna nga makambo boye pourquoi tu vois siko ye moko wana sikoyo soi-disant le monsieur il a dit qu'il a tuna Lorraine makambo na ngai makambo mibale basolola nga na yebala nga na kati kuna te soki pa bombaki soki pa lobaki ni nga na yo toyebi te après ekosala esala kwa froide nga na moto wana tobengana na biso te froide ekosala siko nga na ye koyoka lisolo ke balobi ke bango mibale bazongani bakoma obimba bango mibale na ye natuni le monsieur Lorraine na Jean-Marie bakabwanaki après baye kozongana nayoki bazongani bayoki lisolo na bango siko lisolo soi-disant ke ye akobetela nga soi-disant lisolo ke baosolola nga na Paris ke nga na obimala motu wana nzongani ezalaki lisolo na ye moko pourquoi avulaki abalola match na sens nini pourquoi avulaki asakana asalir image na nga na ndenge nini tu vois le problème moni ye siko ntongo ayelinga siko lisolo oh non ndenge eza boye nga moko tine eza boye baosolo baobetanga kutu sango bazopanzanga me lisolo kopanza ye ke na motu wana ye moko ale sorti ça dans sa bouche moko mosu na vana na butu atindelanga video na bango mibale akangisi mpo alakisanga mpo aprouvenga ke aza mpenza motu na ye elle m'a bloqué sur Snap parce que si elle ne veut pas bloquer sur Snap je voulais aller chercher même les vidéos là-bas pour voir pour montrer pourquoi elle veut camoufler ndekolanga Judith bon eza peut-être yo te maintenant profiter na poser question parce que boyebi ke basango basi à Paris kenda mabe ebele tozwaka ba audio neti nga nazwaka ba makambo ebele me na nga kwa kolobela ngo te mpona mona ngo eza honteux oyo nazwi yango mpona moni Jean-Marie Mutaza na kati c'est lui qui m'intéresse dans l'histoire sikoyo nange natuna na makambo nyonso toyoka na masolo ya basi ya Paris ke ekeye ezongi bakilele na kati bakotrompe mibali ya okizwa mibali na Congo ya kozonga bosala ndeni mpo mibali oyo bazala na bino bokanga boavegla bango ndenge nini mpo makambo nyonso bosala wana mibali bazalaka tout autour na bino siko mibali wana basalaka ndenge nini bosala bato moko basokolaka bino mage masolo bosalaka mibali bakolingaka bino toujours mibali bazalaka kaka mpo ndenge oza wana otika no célibataire longtemps te ou mobali wana kozonga ou okozwa mpe mosusu siko bosala nde nini na baimage nyonso tu oyo histoire ya basi ya Paris ndenge ekenda na monde entier ke mibali bayaka toujours autour na bino boza na esika mo basokolaka bino Maman, moi, je ne suis pas là-bas, maman Congo. Les questions que tu me poses là, mon amutaza makamnaye, mutaza vinaye, mutamtayi binenga tambola naye. Ngana ebisa ko kuna yeki pona matebelete na lobebelete na obi nebika ona lobi. Mais lobi pe lokote nani Judith. O mati mo lobi lokote. Lobi mama na lobi yo lobi nanga suna za ba. O lobi nini kasi to bandela à zéro. O lobi nini. Vous là, j'ai un rendez-vous yo lobi nanga ke. Pona na yoki nanga na ebite so bato baza na se ba yoki mambo lobi. Pona nga na moni histoire obeti wana eza na mutuna makolo te po. Nga na opposer siko ba question, yo so sandisa ba question na ngate. Tu m'as demandé le preuve. Moi je t'ai dit je pas de preuve parce que mon WhatsApp, j'avais mis ça en 24 heures. Question nanga. Yom to lingaki Jean-Marie ou Jean-Marie Mutaza Olingo. Nango te mama. Bon. Tiko tangu Lorraine akotuna yo ke ayo tangu Lorraine akotuna yo ke ayoki histoire non na Paris ko bimana Jean-Marie ke Jean-Marie bimana yo. Oyebisaki nini? Azolinga yo ou oyebisaki eza faux? Non. Au début, tant ayebisi tunenga pour la première fois, na kokaya ko yebisi na qui est faux. Deuxième fois tant ayeko ya, nga na yebisi oui azolinga nga mais ye ayebisi nga nini? Avant nga neto bana relation, il faut que ne ko tuna Lorraine. On comprend? Akende ko tuna ye. Soki naza fimo naza bien boy na boy tout ça. Mais la fille
sikoyo nga na comprendre te mobali na sikoyo na minito atiki yo pourquoi afinganga zoba te soki ana soki nana ofinganga zoba par rapport kotala bacommentaire te Judith kotala bacommentaire te nga kutu na otala kotala bacommentaire te Judith tozo juge nga kutu na yo na Lorraine na ojuge bino mbale te nga naza awa nga za pata bino ne bambwana ye zoba nga na obangisanga lo mote zoba ne bino zoba ne Judith kotala bacommentaire te soko mati na live kotala bacommentaire te ozala déstabiliser parce que même babiso moto finga maka nga na besoin ya tata oyo mukolo peut-être pour l'instant ozano na ba sentiment mais mukolo dès ka histoire ezokende soko moni penda oki yo lisusu esui yo yaka no pesa nga ba audio na ye parce que nga eza yede mutu azoko intéressé nga bino bandeko basi naza ni pour yo ni pour Lorraine pour moi to yo ka côté mibale je n'ai rien à foutre moi ça libala ndeza si ça oui aza moi ça kasi ye pas quoi ko se justifier peut-être aloba ke libala de pe kufa ki na moment za ki na Jean-Marie bene yo po ebisi biso ke yo poza na séparation à 5 mois libala ne kufika libala ne aye libala neza na George oui libala ne zali ya lobi ata ba lobi libala ne zali. Ah oui? Bah où meli na George ango? Ok, bon, moi j'attendrai des audios hein, pour moi que batu basola baza batu mi balé hein. Donc mawa trop capon à Jean-Marie a eu ba conversation